bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi. Mes chers amis, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ok, merci beaucoup. Si nous sommes là aujourd'hui, bon, avant d'abord de commencer à vous parler, ça sera très important pour nous de pouvoir nous présenter, n'est-ce pas? Parce que Bozomo n'aura biso, mais effectivement, vous avez bisoté. D'accord, si? Ok. Alors, nous devons d'abord commencer par nous présenter. Tel que vous nous voyez, en réalité, nous ne sommes que deux personnes. Tozara Batoumi Bale. Moninga, elle a un t-shirt, il y a Mutuli Bosso Iceberg. Ok? Alors, ce bouteille est bien sûr. Ce bouteille elle a un t-shirt, il y a Change Iceberg. Ok? Donc, Bisso, tu as Mutuli Bosso Iceberg. Nous sommes une iceberg qui œuvre ici à Kinshasa. Tu travailleras à Kinshasa, tout comme aussi na Congo Mobimba. Alors, Banderoana ya Change. Mais eux travaillent, eux ne sont pas ici, eux sont à Bruxelles, en Belgique. Ok? Alors, voilà pourquoi dans cette visite, nous vous apportons simplement deux messages.
Le premier message, c'est de vous dire que nous vous aimons. Ok? Un message d'amour. Ne vous sentez pas délaissé. Ne vous sentez pas resté seul. Que biso muto kanisaba biso te. Biso Icebel change banda Belgique. La période où il y a crise, kanisi bino. Pendant cette période de crise, effectivement, il y aura des gens où on a besoin de l'Isungi. Yango ensemble, na bango, banda Belgique, na biso awa na Kinshasa, mutu liboso, to sangani to sali mutu moko to lobby. Pendant la période où il y a crise sanitaire, to ya kota la bino bandero na biso. Ok? Donc, vous avez désormais bino mokote. Boye bake biso bandero na bino tozawana pona kosunga bino tozawana comme ba grand frère na ba petite sœur tozawana comme bandeko, donc tozo ensemble pour former libota moko. OK, wana le message nanga ya liboso, message ya amour. Deuxième message nanga est un message par rapport à la crise sanitaire. Je vais poser une question. Est-ce que nous avons est-ce que vous sentez que la différence est ça? Que la différence est ça? La différence est ça par rapport à nous. La différence est ça par rapport à nous. Nous sommes en 2012, 2015. Voilà, tout qui classe au fan d'A. Ni n'yango elo on est sani que tout qui classe tout fan à bandaki. Maladie mo que cause na mboka coronavirus. Coronavirus. Merci. Est-ce que tu peux péter ma boque? C'est vrai. Coronavirus, maladie oyo, et ça non pas seulement na Congo et banana Chine. Après Chine est circulé. Bah, continent Nyonso et puis Chico Eza, la continent d'Afrique en général, et puis en particulier la ville province de Kinshasa et puis la province sous la RDC est touchée. Le moment où la classe, la l'université, l'église, alors conformément la mesure, il y a prévention. C'est-à-dire la mesure oyo, et je sais dans la biso population, tu es commis battre là, tu es mettre en pratique pour que maladie wana, c'est très dangereux, ils ont bon battu belé, et bah vous avez biso tout. Mais en gros, je sais dans la biso, que pendant la période où il y a crise, période où il y a maladie, tu es dans la zala. Ok? Ok? Et là, il faut régulièrement se laver les mains. Parce que le virus, se transmettre par rapport à la sanité. Par exemple, le moutou a une maladie. Et na symbio a sauvé ma boco na et que na yé na jubilo qu'on a lié. Soit encore na se gratter na elongi maladie ou na virus ou na la possibilité ya kokota langa et puis ce côté lio 80% na batu o bazokufa na maladie ya yango moni l'état na biso ba konzi na biso ya santé ba sengi na biso il faut à chaque fois ko sokola maboko, il faut à chaque fois ko sokola maboko. OK? Il faut à chaque fois tout ce qu'on a à maboko. Waneza exigence ya liboso oyo ba konzi na biso ya santé en compagnie na ba konzi ya OMS ba sengi na biso tout ce qu'on a à maboko. OK? Yami balé ba sengi na biso to e bana air nyonso ezana ba milieu public tout comme na ba milieu privé ba sengi na biso to e ba ko respecter distanciation sociale. Distanciation sociale, au moins il y a 1 mètre. Au moins 1 mètre
so to ngito solo là il faut tous la boy puis so to ngito solo il faut toujours tous la mini na ba cache na biso. OK? Pourquoi cache? Parce que cache wana ils permettre yo nengo zolo ndena lo babo. Normalement ba gouttelette ya soy et obimalango. Mais erna na cache na ngabo ils permettre esuka aw. Mundeko o ça permet nanga moyen joyeux ezate. Yango ba sengi na biso pe toyebana na kolataka cache ne. Wana eza exigence mosusu. Opamba kakate. Il faut soit du savant, monganga ou un potia suffisamment. Voilà. C'est savoir dans ma boko. Aux hommes, solo kotale la moto eza mabe otale li moto akokufa olale li nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima ayebi lisungi ya moto eza nde vanite ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nakotika te ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapie naye nasiya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga so na yango pe tokanisaki yango tomemeli maman ampoule chargeable. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. ONG Mutuliboso, Asbel, Change. Nous avons remercié Bino d'abord na kombo abana. Mais bana pe bazoma lo bana bango mokongana nous avons remercié Bino na kombo abana. Na ndenge boye ko poser geste oyo. D'abord, il y a représenté la façon de se prendre en charge dans la période où il y a confinement. Vraiment, je tiens à vous remercier pour ça. Deuxième remerciement, demande dans la salle que vraiment je suis très ravie et très flattée. La seconde est une lampe chargeable, surtout pour les docteurs, au cas où courant est pour la mobilité. Vraiment, vous résoudre le problème. Je tiens à vous remercier, vous tous. Donc, merci beaucoup. Mais je remercie parmi Bana, remercier Binopé, Ndenge Boyaki qui a posé geste et la sensibilisation auprès de Baro. Association Mutuliboso, merci na Change de Belgique, merci. Na o bakani sur ça pour na biso. Zamba pa mo la bango ba se bango yele. Et ça na bango ke Mutuliboso va continuer pour ya otikela biso so. Merci.
Cette visite de solidarité, initiée respectivement par les ASBL Moutou-Liboso et Change de Belgique, rentre dans le cadre de notre projet de sensibilisation dans la lutte contre la coronavirus dans la ville-province de Kinshasa. Comme je l'ai toujours dit, ce projet renferme 4 principaux objectifs. Il s'agit premièrement de renforcer la sensibilisation dans la lutte contre la Covid-19 dans la ville-province de Kinshasa, selon les modèles, les mesures préventives telles que édictées par les autorités sanitaires. Deuxièmement, il s'agit de participer au mécanisme de gestion de la crise, plus principalement à la communication et à l'éducation de la population. Troisièmement, il a été question de distribuer les écrans de protection contre cette pandémie. Et enfin, il a été question pour nous de distribuer des denrées alimentaires de première nécessité. Parce que, tel que vous le savez bien, la RDC, notre pays, fait face à une réalité économique et sociale d'une grande partie de sa population qui vit principalement des activités informelles. Mais fort malheureusement, mais ce qui est fort désolant est que ce dernier temps, nous constatons que les gens se sont tous tournés vers les actions politiciennes et tout le monde semble ignorer ses enfants, ses orphelins. Si nous, étant qu'association, si nous, étant qu'humains, nous ne venons pas à leur secours, qui d'autre le fera? ASBL Moutou-Liboso, en partenariat avec Change de Belgique, qui milite pour le vertu, le bien-être ainsi que le sentiment de bons citoyens, avons posé ces gestes pour répondre aux besoins réels de la population face à cette problématique de la réponse sanitaire. Pendant cette période très difficile. Alors, d'une manière spécifique, je dirais que depuis le début de cette série de sensibilisations jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce projet a pris en compte plus de 2600 personnes réparties en familles et en communautés. C'est-à-dire qu'au-delà de subvenir à leurs besoins, au-delà de les nourrir, nous avons également pris soin de leur donner de l'information. Parce que vous savez qu'au-delà de la nourriture, la population a besoin de l'information. Nous leur avons expliqué, nous leur avons sensibilisé comment est-ce que cette population, comment est-ce qu'elles doivent normalement vivre ces derniers temps devant cet ennemi humanitaire, la coronavirus. En fait, venir à voir que cet ennemi comme on a dit bien avant, partager quelques notions pour traiter l'hygiène pour éviter les Covid. Maintenant, vu que venir à voir, que limite les monter côté descend quelque chose, que c'est pays pour offrir quelque chose à boire, le bisogno sort, pour essayer de communiquer notre rencontre, notre visite, pour ne pas laisser notre visite, notre passage ici sans service. Voilà, je vous dis quelque chose. ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas
pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawe esili na mitema ya bato na mokili mpona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki twanyekolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala